ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, yo bundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, na modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Zuwa te poto leki bino na musala tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésite te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo. Tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand nenge bozomona kabanzungu. Ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène Masiando, qui TV Identité, à Bundeso, Maman Abino et la Cabino, Kakaba, Histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavoy Makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozaline, Dengena Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo, Irène Masiando, qui Essa la vraiment bien Makasi, Yango, Toebisa, Kabande Konyanson, Ba, Ona, nous Sabona, na Sitiote, Bo s'abonner au site ya Maman Abino ba o déjà bo s'abonna bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine to saelaka proverbe 19 et 20 puis songa yo nanga na suite ya vie là na bandi ko yebisa bande ko nyonso bolandaka Mama Irani Nzamba Lola asala bino bolamu abatela bino ndenga bandaki na biso na janvier ndenga kotisi biso mois de décembre oyo asala biso ngolo tomona 2025 na kimia na bana biso na mibali na ba famille na baninga nyonso tozaka na bango entourage na biso nyonso makila na Yesu Masia ebatela bango ebanda ko batela Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres balobi couple tokos ba bonne fête na bino Béatrice Lokilo na Monsieur Fils Lokilo ba joyeux Noël ba merveille na kangisa nyonso na pesa bino pour esala bien. Merci la Messi Achille Kapesa motomoko bien ya Betty la patronne moi ça mibla vendenda kuna verchache moi si alonga mpiaka balobi ba merveille ba joyeux Noël nazo pesa déjà bien avant bozwaka esala ka bien makasi na bosani TV na nga Zakari. Grand frère papa Zakari ya Béatrice ya Béa Zakari moi si kitoko petai mami la plus belle na katapa na mabalobi ya Béa Zakari Tulumba moi si kitoko petai ba bonne fête na bino na papa Zakari esika bozali na kati ya France na bosani te kopesa papa Oscar ya mama Lili Mwimba na kati ya France balobi ba bonne fête na bino na linga couple na bango makasi mama Lando moto na Nzambe respect na papa Zumbu Nzamba Lola asala bino bolamu mama Lando bolamu lekebele Yesu Masia kanisela o mama zongisi
tosepela oya mingi bandeko nyonso bolandaka mama Irène Masiendo Kiba. Bonne fête na bino, merci na Willy Moucheni les vrais code mboka papa social na bandi kopesa ba bonne fête ba joyeux Noël na sous les baobas sous les nzete. Bonne fête na joyeux Noël na tantine Rita na kati ya Londres sous les baobas. Ba morena ba mauvaise mama Irène ayaka boy na la kabino masola so na la kabino aubergine te na zo bisebino mikole bete le promax azobeta masola VIP fedi ke na ganga te na poser mais na loba pona professionnel ya songi na tonga makasi ki songi se senga 20 pena kiti poser mais otonga makamba minene nditi biso ba otolonga kotonga ba morena ba mauvaise na bino lisolo moko eza ndeko na biso ya mwasi aza na Londres aza vraiment la choc makasi. Mama Irène ndenge tozo nda maso na fin de l'année ba témoignage ezo pousser biso to ya kobeta maso na yo tolandi solo beti na Londres ya ba camarade mama Irène biso pe tozo ka problème moko lelo to bimisa ngome ya biso lekaki na 2018 mama Irène tozo na problème moko ndeko na biso mwasi azalaki marié azaki na copine awa na Londres na copain disons na awa na Londres babala na kana bango pété mais babotaka baza marié te zaka yaka to vanda ndenge biso ba congolais to za so mbala bali na yo te bozanda kumoko okomi komi bengisa no pe mwasi libala okomi sino pe marié babala na katena mobile na eser na biso wana mais babotaka mama Irène bazai ko vanda bon ana Londres bazaki bien ndeko na biso na zaki pe na camarade nae tolala tolamuka moko mususu kaka boye ba vidéo moko bimi na réseaux sociaux ba vidéo ne bimi ba publier ndeko wana mwasi otozobeta so na Londres aza bolumbu do ba publier do ba mutakalize to lo ba bongo ekoti na ba WhatsApp etambola ki penza na Londres awa esali ki copain wana asiliki po bimisa ki bekombo ndike ex ya mwana mwasi wana mutu abimisi ba bolumbu wana ba vidéo mais moi sembi vidéo oyo ezangai oui bien sûr mais ba vidéo oyo nazoyeba ki bakati yango kokata on dirait naza na liputa na tolo on dirait naza bolumbu te on dirait basali montage mibali be compréhension ekitaki mataki sali ki ser wana mobali na baki kokabwana babota me babala na kiti de quoi na mwasi patikala ki na ye moko réputation bebaki soit disant il ki likango bolumbu na ye ba plibiango ya beza bongo te oui ezangai Mondie na liputa na tolo vidéo ndie ba travail yango nana bimisi yango apporta ba plainte contre Koni et moi na ngote na bimisi yango eleka na ngona 2018 c'est wana ya kotikane ye moko na mwana bota na mobali wana afanda kina bana ndenge nzamba desidaka rekomaki na 2020 abelaki azoki maladi ya cancer ya libele abundi na maladi ndenge zalaka ayaki na ipe kukufa mama Irène nga nazopesa liso nazali lekina ye nazali mwana ya tata mwasi na ye tozaka awa na Londres atika mwana na ye mama Irène mwana lelo azokula mama azata botanika mwana moko wana mama Irène tolamuki toyekoyoka ya minene ba video wana ezalaka nango pe ete copain wande baboya naka yaya iza na oka mibali compréhension yango pesa mibali conseil mibali mingi bazaka soki mutazo ko akize mwasi na mbala moko ozo kondane mwasi na boza ba faux mibali vrai jo azalaka soki mutafingi mwasi na ye yaya a protéger no mwasi ne po mwasi ne azaye après akolandela soki amoni ke mwasi naza na bafuti pele aopesa mwasi na ye conseil mibali mingi bana mukilo baza lokwa balata ba jipi okomona mobali mwasi na ye bandeko ne bazofinga ye mais yaza ko accepter yango azo rendre compte ke nde baofinga mwasi ne lokwa bazofinga ye moko pona koloba ke 1 + 1 = 1 mwasi no atana na bafuti bile mobali ko yiko accepter jamais famille no to ba camarade no banda ko finga mwasi na yo ça l'effort au corriger mwasi no a changer comportement mais ko tika te bande ko no ba finga mwasi ba camarade ba se monka kana mwasi soko kutena mobali abonga za mobali ko tika po mibali mingi baza ko mona bande ko ne ba ofinga mwasi nazo trouver en normal ke ba pause para bande ko na ye balobi na bango mabete eloko ni balobi eza nango grave te mibala bongo ba mayele mingi te soko landeli pe vina ba mibala bongo classe pe za la moki po mobali raisonnaka quelque soit des fois moi c'est à ça l'effort à corriger des fois moi c'est mais à quoi accepter te mutaliban à ko finga moi c'est parce que conscience n'est bi que moi c'est baza mutu moko mama Irène mobali wana tonga mona ka ba plibie moi c'est yekuta bandi koloba kindumba na yo boye na boye batika mwana mwasi wana choc na susi na motema mobali wana aboya fi wana zakino na posa bolingo kotika na ena ba souci ba problème ebele sala ke moi so na bela ni cancer akufa na ye mama ya ndelo koni to eko betaliso na Irène Masiendo TV ndenge to bi fin de l'année makamboze bimebele mama Irène azaka na copine mo ko banda ko sala ménage selon du solo na katandako
copine wana bengaka na appel vidéo yango sera azali ko insister que vidéo bakati yango eza montage nazo yeba vidéo oyo eza ngame nazo comprendre te camarade na bengaka na appel vidéo ayamba telefone azalaka na liputa na tolo na toilette Mama Irene, copine azwaki image tala kindoki ya bakamarade bakenda kosala ye montage bakanga maloba bakata eka mutuna kabelo ezomonana na koto atolo comme si azani ba eventele lisolo mobali pe na ndako ya compréhension dira envoûtement aboyi pe koverifia kondana mwasi Mama Irene ser wana kufa loto na lisolo parce que ndeko wana salaka makambo azali camarade na pire moto na ende mozobeta masola bakamarade ndeko lelo abala akoma na mobali Mama Irene ndenga vanda katika na kipabilité ye moko afunguli monoko na yebisa mobali na ye kopine nga na kufaka na cancer na uti komona mwana na ye baby makasi mwana pena komina ba locks na mutu batiki mwana onka asalite bongo mobali atunina na nga bokolaka mwana ngabi ndeko tata na mwana ngo mutabokolaka mwana ngo po yele pena ndeko ne direct awate po apesi sulaza na cousine abi Mama Irene ngai pe na moma na Londres na zaki na mukanda te to bwaka pe ngunda moko te po na zwa le devana ya kozwa mwana ezalaika problème Mama Irene bandi ko yebisa akufa na susi abisusi ni kasi susi ka pona mobali ndenge ba plibia kai yango akotaka ndako akoma susi na ndena ko akomi na cancer ezalaki pasi na ndenge pe na changer ki na ndako Mama Irene bandi ko betela mobali bebe ona na plibia kai biso pe na mibali ndenge ezala ko bimina mwasi zo plibia mwasi atindelo photo video eza sentiment ataso bobeba ni pourquoi ko plibia mbala bingala kondana ka ba job azalaki abimina mwasi bakabona madi ko plibia mwasi bandi ko betela so na bima kina eza buzoba pourtant on sentiment yaka bo sala n'importe quoi boza mwasi na mobali na kondana ka ba job ngabi teza na mobali na ete ya mobali na ngana na ebisolo ko moko vraiment ebike ngam na sala ka montage wana parce que camarade wana akoma kotonga ngai akoma koyebisa bato ke ngai naza na eloko te akendaka Kongo amoni pa na biso alibi toza bapauvre atonga nga pa fille moko yange epesaka nga kanda mokona abengaka eka nazwaka image yango na plibiaka mbala bi yo moto osala makambo wana bi ngai mobala bien tout cas fuluka bandeko nosenga pardon Mama Irene parla nde mwana mwasi wana te kokuta na ngai na shop Mama Irene avoue asengi pardon aleli alobi atika na kipabilité Mama Irene beta lisolo partager na bamoure na bamourese Mama Irene batamite mama be bazali importance akozana ba camarade na poto ya moko na mona ango te biloko aboyi Mama Irene okondima te ke mwana mwasi wana mutasala eloko oyo Mama Irene asengi pardon pananga aluki na petite sœur direct ya mwana mwasi akufa na Congo akiko avouer kosenga pardon petite sœur bosko to sani esi akufa na ye to na biso loka oloba te nzamba zwaka lokumu alobi atika na kipabilité botala mokili bamoure na bamoresi tobanga nzambe yango ndeko nanga mwasi ntango ozokende kosokolo memi telefone na toilette keba batelefone ozomona ekangaka bafoto mosusu na kidibo okomiyeba te omikangi foto okomiyeba te ozokofilme na mibali oyo bokoma oke kosokolaka na batelefone likola kobanga bakofungola telefone mpa mwasi bakomona buzo babozalaka mayele botiaka cle mokomisi okomifilme okotindela moto si akomiyeba okosambwa mpo mibali apoto akoma azoke kosuba memi telefone azokende kosokola memi telefone bosala attention bobayolaka ngo ndenge bomesana kotia bavitre na se bobukikaka ngo na kikongo ndenge nalobaka telefone ezelokesana maboka bato eza na buzoba mingi epesi vraiment pasi mikolo tozwa na batémoignage ebele bandeko bazopesa mpe nazosenga na bamoure na bamorese bolemba te boya nango tosala proverbe 19-20 nde Mama Irene akobeta masola vip azoganga te aosola bien bosentir niveau kisongisongi moto aotongama apose intellectuel ya poli intellectuel ya basongi na leki bino nyonso ngaka ande na sukisi kisongi bino nyonso intellectuel na leki bato nyonso kofinga na nguya te na leki bato nyonso songi na nguya te kisongi moto akolekanga za te kofinga nde boleka me kisongi nde na leki bino tokutani mbala nsima nzambe alola pambola bino bamoure na bamorese bisous bye bye. Tuninga décor aza wapi boye décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku eza espace mpona yo mpona nga mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie
Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli raison, bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.